etaki artiste na biso ya mboka bon na yambaki ndenge bazala bayambaka kaka motu wana etaki frère na yambaki ye alors pour moi il fait pas naza nazalaka vraiment na producteur ya Jani na nsima rappel de très clair moko mais base eza Jani alors nabengaki cecile nabiki non tozala na poste a donc cecile tete ayaki mpe wana ye cecile ntangaa ya te abimbenga azanga te yaka motoza nani kitaki na terrain ekuta déjà nazali da koyamba déjà nani Lacoste akende kati wana boyepati Lacoste asombelaka mtaba te mais Lacoste a confirmé que c'est Linda Lia qui taba il a foutu la $20. C'est là on c'est soit on y a tabana nda kwa na ngai ko tabana il y a 30 ya kinga za kulia aya kazi tabana ile na kuona la vérité wana bien sûr mwana nchango boye mwana mopono wana oh ah Lacoste vraiment na yolo papa montu tika bosali ba yolo yate so bova na bikok mo boye na yolo vous êtes des locataires yo comme ça au moins na yolo kama na poto ngozo sola tu fais quoi là-bas asala ni voilà na finir yo pas de ba kota ba munganga pa pamba faux garçon bimisila ngata mwana no moko ya mwasi na âge bana na ngai ya ba 21 ans Ntsone c'est un vrai leader parce que ne bazaki on ils étaient à 3 par exemple ndé bon bandon sola départ ya kokabwana ya BCBG Ntsone tia longwe pour ya la maison mère na akene na 3 personnes c'était Ntsone Didier Massela et puis Tata Yele yon ngana za un peu pire petit ya producteur na ngai. Donc producteur na nga ko kotsaka mutu boete na kati ya maison na ngai pour oye ko lukana ni. Pour mkonza banyama na ko meti. Basali nga sin. Yepa yeba gite. Ouais. Ba na demareka na komi. To na komi comme surprise. Na ye ko kutaye aza kolia ntaba Lacoste nazolia taba na ko benga producteur na sikoyo aboye bisawo yé muto to benga nganda taba c'est un patron oye ba lukelo quelque chose ba servir yo à manger ba pesi yo à boire ya singa te ya bia singa te mutakabela ebite na ko benga siko soli na benga oyoka oui to solo ngolo comme ça pour la preuve à la pouille au benga na o alien taba ba pesi à boire et qui était a demandé biloko batu sans qu'on permette mutuana au sengata de la bom big manager naza posa ya jus big manager au pesa ngaji mais moi j'appelle le travailleur d'Héritier Mvuki pour na demander biloko asengi biloko batu na yebite soki alien tabakala na vie na ye o ba pesa ki wana ba frérier et kokai na eti aye ko demander mususu et aller en haut. Nous on était là dans l'ambiance au sol na biso na yepé bo solo la avant dina nga boye na producteur na nga ko luka producteur na nga baka belembong to solo à un moment nous ala kaka a se sentir mal à l'aise pour ezamboloko ko na zamba na nga wana bilanga na nga ba ko pesa o matiti o lia ba ko kwa kila yo comment mai ba tiena nini romela parce que bino bon wa asoli ba et pas ya boss na ngai producteur FC ngala ke le patron là a yebité makamni yo ya sali wana ayebité que ya commandant kitaba asali makamutu wa abimi ba petit wana ba serveur wana ton ba yeba FC ba pesa rapport oh non boss tala tipo boagine awa azui ntaba awa na masanga pesi mbongote nyo se sala gine tu comment $45 comme ça ba malanda na ba landa ga ba entourage na nzala wana batambola na ba
Balié ici, il producteur a fâché. Yamakasi a jeté. Merci. Producteur parce que c'est la honte. Soi-disant, yo mutango mi benga soki nani. Aventurier. Tintin. Kachoko. Yuma. Toro. Natina se. Petit na yewana. Bureau na moko ayaki na yewana. Abimisi numéro na ye. Abengi. Mais libre comme ça. Nga na téléphone ya petit na yewana. Allô. Yo m'amené au salon. Yo est pas bateau, va servir à manger, va pêcher à boire. Comment commander biloko à bateau? Sans qu'on y ait bisa wutu patron ya staff wana. Nande ni. O te ya na bosani na otinde na M-Pesa. M-Pesa wana. Bande kenda mutu. Donc à Sazarde na yepe na place mon vandi, ozo beta li solo ya nyongo oyo kenda na ngo ya bateau. Donc à juillet à la tissango yo en fait. Alors là tsanga nonande nini? Nga kuté ba pêcher biloko wana na nzela na ngai. Donc pourquoi les bimaya futela kinde? Azana mbongo afutela nga. Et c'est temps on lia wana lokola ngulu. Nga na zalaki wana, amone nga place na liaki. Moi je mange pas chez les gens. Un vrai artiste. Na bar tala ba tebele ba telion taba na kwanga. Osukola maboko na masanga. Tu t'imagines? C'est un fou. C'est un aventurier total. Apo bimé na nzela, yomvwama. Ya côté ni. Mais quand même atindaki muto ya refuta. Côté nini? Nazo nabenga muto na botu na suba futi. Oui, et vous avez preuve à la pour attends, Régie et Rose d'accord na biso vraiment. Biso dans la besoin de la vérité na sauce. Oui oui. Pas de Rolanda biso partout dans le monde siko. Sap na Londres. Ah bon. Avra aventurier. Ah, mais sans choula yana aventurier. Ouais. Il faut jamais libre. Na ko personnalité yo ko sata. Tu vas voir la biso ba yo en direct na biso. Merci déjà Kalo Boutique Pumba et Swaga Rolanda Biso charge Yamboga Molatisi ya Congo moninga ya Oscar Marito. Millionnaire en kilote. Ouais, Patrick Image le boss ouais, L'Oréal mi balan chang. Na bien boss. Rosu na biso chaka meli boss c'est les sogo sont na biso bato ba Rolanda Biso. Ça va vraiment bien. Ya ngana zalit. Ngana zalit et bon yo ndeni. Alors, ouais. Na lobby à image. Boss, na biboya. Oyebi garçon oya yaka ko luka yo po na marambu ya production, mission so la coste wana. Ah. Pourquoi ça t'est hein? Mais boss, excusez, tout ça vraiment on dirait que c'est quoi la télévision pour Marambo Bimi qui la coste a foutu là qui archibishop c'est les Adjani $20 et à tabac na Tchango. Mais Adjani a joué ça biso Marambo sous na été so yo qui ko confirmer les biso ngo ce qui est vrai ou faux. Allô. La coste ba qui pa na yo ko talona le nganga. Alors babenga kinga ta babenga kinga na protéine na coste, bandi etaki artiste na biso ya mboka. Bon. Na yambaki ningi basala ba yamba kaka mutu wa taki frère na yambaki. Alors pour moi il faut pas naza na vraiment na producteur ya Jani, na pas rappelé de très clair moko, mais base des Jani. Alors on a bien dit c'est la vie qui non tout ça la poste 1. Donc c'est c'était ya qui pewana ye c'était dans la yate abimenga zanga te ya comme dans ça. Maintenant qui était na terrain et écoute déjà
nazali dango yamba déjà nani Lacoste. Lacoste akende kati wana boy pati Lacoste asombelaka mtabate ngai nini nayambaka nde Lacoste nasombelaki Mais Lacoste a confirmé que c'est Linda liaki taba ye afutilaki ye $20. c'est là on est c'est soit on est taba nda kwa na ngai ko taba na ye ya 30 ya 50 za kolia ayaka zu taba na ye na wana la vérité. mais on fout là la sombelaki nde Lacoste taba itaki fait ay ko tala ngai ya fait na ngai malamu mais makambo wana ya vitaba non photo table bon voilà voilà, merci beaucoup, merci vraiment. Tu as 14 mois éclaircissement wana batba Rolanda Bisso, merci vraiment. Ouais, Lauréat Mibale. Patrick Mage, Lauréat Mibale en Tchang. Vous avez juste confirmation. Oh, yetanga ayako lia biloko kuna, ngana lia ki bantaba wana. Et pas le bagayo papa ntaba. Yo za papa. Donc producteur a commis papa taba. Ouais. Ah oui, hein. Ah. Est-ce que ngana liagi ntaba boss? Voilà, merci beaucoup boss et Soko Katano vraiment ça là vraiment bien. On va plus tard. Merci beaucoup à Sam Koukou na Londres, Sam Koukou Rolanda Bisso Sikoyo, mais ngana yoki ma mususu ça le contraire na au frère na lobagi na télé. Ton Bisso c'est un mytho. À déprimant. C'est dépression. On a pas dépression. Bah qui ça va ta ma bouma bazo mela. Et au baby ça va en mytho. Franchement. T'as les lots au contraire ya makambo. Parce que moi j'ai des épreuves. Moi tu na bing na téléphone. Pour te dire que non, ngane to ana branchement moroti. Oye ko luka producteur na ngai. O beta soit disant matolo. Ba keiri yo na montaba. Moi boire et puis o recommander les sous au kimi na mbonga batu poti na ona M-Pesa. Yo bimaki yo na poti na mbonga na M-Pesa. Soit disant. Il y a côté ni. Mais à soulever le mot à l'objet les osala bino boeza jalousie pour bino tout boire na course yema mazo sala le loko kende ba miki le mon 4 jours à songi moni neza marambo bino bo sala te yango bo mo yo le jaloux Maram nini? Comment que poto yo rinda poto te Ngazarab. Ngazarab. Ngana résident marocain. Moi je vis au Maroc. Nakenda robeta na ba poto na ba festival na za tante na ke poto na ke luka ito sola to so anetini. Bon bano ya ngai baza kuna poto babota mawapi. ya biba ne ba vivra bien ba fanda na mikili en poto Yaza na bana. But oh Yaza na bana. la coste za bana te Aïbsa na za na bana. ngalobi on la télé C'est un tonton qui cite à n'importe quoi. oh Abota roteni. tiko lo babou Tala. alobi bien ala bana ne ba fanda na mikili ba ra pe vacances na Kinshasa Nde yanga bayaka. Yé bayaka te. Yaza na bana. C'est un tonton qui cite. Azako boko la bakoko ya mwasi na ye o bazani na palin. Mais je te dis frère, tiko lo babou ko na lobby ya. Nde non so la boy. oui oui Atinde la bino ba photo bana ye. yo botinda ba photo bana Mais bien sûr, tout à l'heure bo mona ba photo bana ngai. puis biso ba photo bana Et puis non laxara non non. Ba mannequin na ngai mibale. basi Jumelle, ouais. Nibali Ouais. Nibali ou basi Non, ba jumelle. Quand je dis le jumelle. oui oui fille Ouais. Yaza na bana ti. C'est un tonton qui cite. Ba koko ya mwasi ya ye. Nde ba koma bana ye. Oh. la coste est Donc il faut pas arrêter ba question na ba on la vous comprendre point. Hein? au sérieux Mais je te dis frère. il a confirmé la Papa monde mobimba. allez ba vivra bien Na lobi bana na ngai. Baza reconnu dans le monde entier. Partout même na quartier na mnobo za surtout ni que non bana jan banane ba iso Obama passat. Ba iso Plamedit, ba iso Elzat. Oh écoute auto comme ça 3 ans tout à l'heure inaya. yo botana Oh. Na free. Na free papa. et puis alobi le moko alobi marambo e bandi lelo te yo zala parmi bato yo basala ke ya yemba te na ki buisa bo diaboliza ventione et tout ke yenda zawana sora sisika ko chaba vocal azozonga pa vie na e tata abi yo zala parmi bato ba diaboliza ventione Lokoso aza tellement lokoso.
vous rappelez nga pe no zong singa na bando yebise mama ki buisa pipe azaki chassé wana baba ta contre molema batanga ba créer qui rébellion yena vene Adolphe en plein studio yozo ndima ba fouti no lar mon boye si je me trompe pas comment il s'appelle le mec Jaco donc netika ke bo se pe na ki leader 20 sonete na yena vene en plein studio qui buisse en pimpa et ça qui disque à 20 tonnes c'est l'album de 20 tonnes to chaka ba solo vocal ndenge zala ko kinga mikilo ebika pour na bango bando mo anetike non parce que leadership a botama na on c'est un vrai leader parce que ne bazaki on ils étaient à 3 par exemple ndenge bon bando sola départ ya ko kabone ya BCBG 20 tonnes ti a longo pour ça la maison mère na akene na 3 personnes. C'était Vincent, Didier Massela et puis Tata. Mais dans un moment, on a aussi un leadership. Ok, leadership à Botama, le roi de la forêt. Nous avons besoin de ma cambona, après ça qui est ma cambona, si le lieu a toujours leader. Parce que au cours de la nuance, nous avons leader et tous appelés leader. Bon, tout baloli. Pas l'album, bah fouta bangola. Ils avaient contrat, j'espère, si je ne me trompe pas, il y avait Naé Tata. Tata sali baba na longo la petite na yolo OK na biso il va être d'accord azuma muke c'est vraiment moi nga 10 000 danger bambo ma bombo to ala na ngo balongo le moi dishaba ouais à Kate yo mona tata yemana na kibisa pipa non ya yemba puis sacrifice na ende sala ke bino bozwa ville lelo sacrifice na sacrifice na ena ki puisa yango sala na éviter yango bana na tout na sacrifice yango ezala nini on a répondre mama bo mama na bon na compte ya mouvement ah aventurier sacrifice faut arrêter ça tata moi je suis pas ton ami banda kana zo son na sa camarade na hot abi au mon taille na été à bête il y a bakisi na robete net na bomae abadam azai lancé avant tala o même ba musique mususu ya on te ko pesa ba yuma musuma ba courage lui c'est un péré de nature bon yuma on ça nepso na misa chulai misa nanga bon mais ami ben a mis l'esprit quel mille esprit mille esprit 1000 qui yuma ou 1000 esprit 1000 esprit mandule makambe papa makambo besprit biso to zana ngo mwana na zana esprit ta yenga la ko kanele pe boy ayepe kin akoki mangai milo selenga pasi pe na ke mwana chango ana na ebite so mwana chango ana zelanga na waya kino mwana chango ana nde yoti bien sûr mwana chango boye mwana mopono ana oh la costa ramona yolo papa et mon tout ka sali ba yolo ya te subo vana bikok mo boy na yolo vous êtes des locataires yo comme ça au moins na yolo bana palente na yolo bon bazana ndango te na yolo moi qui kubola la 8 personnes na yebi depuis parce que misia misa na ngai Shulai papa azonga lisu makambo na oloba de mantira na kozonga lisusu pe na koyebisa ka makambo comprendre très bien ouais yuzanga ndo zonga na mai na mokilo sani zonga na mai yo na bokila ya puna ngando na bokila so abimba mo akufit siko yo ngando zana mai ubimaki mbango li antaba montende bomio pintaba mpe ya nyongo ntaba ya mpesa mais le roi est petit bala na biso bazoka mo police la taba ezaki yonde ba yo futela yo na lobby na yo mais na moni confirmation pena très bien yo ko kosaté parce que maka mususu nga na lobby moi na soli na producteur vraiment a expliquer nga ki aya ki asombeli taba et puis a recommanda ki les sous on a producteur wana ki lokoso wana ki lokoso ça sali bon pourquoi pour en resalir yo kaka oh ya lobby loba loba
alinga bete loko ya sali tu contre molema snipe shoot yuma on a ba vrai baka choko et puis abi bambongo bozo na dynastie ya miki wana ya les gars de Chabani azane loko te papa et puis loko na koyebisa ye kaka na kimfwa mo yazo bien na kimfwa ma ala kisanga ta mabele mo na mboko oya ye après na snipe ça que jour en émission oui la fois passée soka la kisio mabele na ye ngana ko mema yo tishe ngai na chantier kuna comme ma musko ya preuve à la prise te que boya rara boya ko sabiso to mona nde ouais ngana ko mema yo ti na chantier na ngai kuna na cité verte mais pas za muta tembe to comprendre ce que ça la ratote azana ngote ngai na mboka na vanda je roule avec Cayenne na la sur na téléphone ouais nga bula na Cayenne d'ailleurs biko ke poto na ye ndezo chabino bena mutema passe papa nga na sala na course bino to ensemble bino to bokatana batebele bakatana ya ki donc ye par rapport à vie à stabilité ça va évoluer bien par rapport à bino ba réseaux sociaux bo mabino yo mugamba makambo pone changer ba télé réalité de temps sur la makambo bongo tu dois voir les preuves course vous êtes derrière Kama na poto en sola tu fais quoi là-bas asalani abeta kayu asala peu musique na et tout abeta peu ba concert on va playback on va na concert on va playback papa Archbishop aluka kwanga na ye ayebande na kosomba kwanga na ye na Château Rouge atika ba makela pa nangana tuno juste lo moko nani pena uzala bena sérieux puis alobi makamso zo boya kutu koloba eza makamso ya mabebo sala na ba maison mère wana soki uchika bon habite nengo yebo j'espère que aroya ko dévoiler makama mabe o bino bo signer na ba makama ngaloba kete ya boya no koloba zaki na réserve mais so aboye koloba ngana ozela ka ba répondre comment oya zolo basiranga so aboye koloba seza na tina da ilo ni ngolo bombi na abili lo kanga le roi de la forêt ndogité rapport pour le roi de la forêt chaki bino nyonso boye ba o bazozwa izo monana donc bino bokatali na course donc acheru na babindo mbe na kati aza mutu na otuye bana yo bakisi ba omela yomte e créer ba promo tant ba bengana ki nani ako senga ba libula bana ochumula bali bakunda ngai we ansoni ko tika ngate bino ndebo za la cause anine diaboliser le roi koso na ye alengi 10000 oya tonton Jacob pesaki ye na tata Mobich. Voilà, je pense que tout on a déjà fait à la fin de l'émission na biso ya rosola ezala ki ebele mais TV to ki mara simangonga na habité ro pe sa biso pe ba programme na yo ba date na so pe ba contrat déjà ezali soit moto yo a besoin sikoyo abetisa ajani na manifestation moko quelconque concert moko quelconque akoki ko ça comment na ozonga ko twana sima mais devoir na nga na opesa ye il doit être comme moi. Un bon responsable tel que je suis. Il est irresponsable. Yamakasi. Par rapport à quoi? Oh, à ça non mariage, nandi maina moi sur oazul baki bazar na poto. Au botate, ba koko ya moi si na yo comme si bango ba na yo. Moi j'ai des filles hein. J'ai des filles hein. Fini déjà l'école et tout voilà bêtise normal. Et puis où tu peux go bala. Mais c'est ça que je lui dis que non faut akoma lokola ngapa akoma discuter na ngai. Nenga na zalaka soki o manquer ngate au monde nga jamais na lobelo makamo. Alors yé lokola OK na on na finir. Tina suka. Moi quand nga bege no na bomi maka mususu ngape na kitile no na chena na se. Azonga lisusu. Nga ona loba. Moi je mens pas. Vrai. Non, soyons clairs. Petit nangai, plus jamais na vie na yo. Kuluka nzela nangati. Na finir yo. Na taya mabe ozana ngwana. Na finir yo. Patu ba okota ba munganga pa pamba, faux garçon.
Bimisila ngata mwana no moko ya mwasi na âge bana na ngai ya ba 21 ans. Bientôt là, na décembre ba petit na ba jimé na ba ko ça 21 ans. Est-ce que vous comprenez que je suis responsable? La cause tu nous as dans mon mobile na ba yolo wana si je me trompe pas. Na yo ka ba masolo mo bongo. Kasa ça peut soit mwana ngoti. Ba petit ba ntelanté là. Ça peut soit mwana ngoti. Soit disait ta vendre na poto, bana ba en Afrique ba osani. Moi tous mes enfants ils sont en Europe. Bana nga tout ba en Europe. Maintenant ma photo, moi ma photo petite. Oui, bah tu vas vacances. On a ton moni. On les a congoté. C'est pas Congo. On a vacances en Amérique. Bana sont des Belges. Ah, on va dire la coste des agues on dirait yo bana bana Kinshasa ba kembaka. Bana na yo. Nazana mwana awa te na kin. Yeba ne puis ba na poto déjà bana nga ba fanda na poto. Ba botama na poto, batanga na poto, ba fanda na poto. Sont des Belges. Bazaba rouge. Sont des Belges. Voilà. Tel que moi, père Nabango, je suis nationalité belge. Mais je vis au Maroc. Non. Alors. Moussala na ke na Espagne na beti na zongia na beti puis na sepela ko siéger na Maroc. C'est pour ça na résident marocain. Il y a normal tout le monde peut mettre Gims puis à siéger na F. Voisin na ngat. Même quartier na mettre Gims. Oh. Manager episode que na beta l'anniversaire na c'est moi qui a joué. Oui oui. Et bien sûr. Comme na beta qui. Vous comprenez, c'est un frère pour moi mettre Gims, je salue là où il est. Hein? Gandhi, il s'appelle Gandhi. Ouais. Non, maître. Non, c'est pas un blême. Voilà, donc de temps en temps. Ouais. Vous soulevez le roman bien, non, soignez tout à l'heure sur une émission comme ça, on va développer un côté, c'est un projet donc voilà. Tout ce que tu dis, vous avez réponse. Donc, Frédéric Kessé, mon producteur depuis Maroc, Landry Betoula, la fortune de la monnaie congolaise. Vous avez Niamate, n'importe quoi en tabawana, on t'a mis là-bas qui c'est Batama Boma, et faire monde ça y Gaïa, Bido 25 litres, Yuma, Kachoko, on finit Rio, Monio, vous comprenez. Ouais, donc, Papa Noble. Je te salue, Maître Rouge. Hervé Gogan Mboko Moulati ici, à Sepelarana OP, il y a une boutique d'habillement naïe, à l'Ingarapena Moussalo Salaka. Hervé Gogan Mboko. Ouais, Hervé Gogan Mboko. On a Zali, on a pu soga Bambote. On est toujours ensemble. Voilà, merci beaucoup Archibishop. Merci Nathan au disposant qui pour la biso. Merci Nathan au disposant qui pour la téléspectateur au Barolanda biso partout dans le monde. Merci surtout à Dada Ulungu na Suisse pour la bengarai maman sociale. Merci aussi à Raoul Tono, le prince de diamants, monté ma maman Karine Biansaka, Baxelarai madame. Merci aussi à mon ami Migra Mangwana, les banquiers, sans oublier à Jason Makassila, à l'aide de Latif. Merci vraiment, on a tout disposé pour l'Orlanda Bisso. On a habité aux Aguines Laurent Baxa. Ouais, non, ça juste pour saluer Baoyangai, donc tel qu'il n'a pas arrivé, Jean Selutete, Mkonzaren, et puis 750, Fanny Bokolo, Yewanande Mkonzi Nakati, il y a Ukraine quoi, donc il y a Zawana, je salue, Fanny Bokolo, en direct de Panama, Jean Selutete, je vous salue là, donc vous êtes toujours. Et puis dans la sanité, la mère de mes enfants, moi je suis à Botelinga Bana Kitoko. Barré, ce n'est que comme des garçons. Mami Boindombe. Je t'aime chérie. Et puis au Bossani héritier vous qui est dans la crèche. C'est mon manager. C'est mon manager. Il y a fierté naïe et ça quand on a un sol. Tel que va dire ça bien.